Carmen Odia ba émission ebele asali na tak ya Karine Mokonzi na ndenge ya kosakana te. Carmen Odia yemoko na ba chroniqueuse bazozwa Carmen Odia na moment oyo mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Carmen Odia baza kozwa na moment oyo na ba chroniqueuse babandaki deja koyamba ya trop mais na moment oyo soki botali bien bokekaka na chaîne ya yemoko Odia TV na oyo ya Carmel Odia TV bokomona bemission oyo asalaka susu yemoko te bayambake pe na chroniqueuse na yete to na camarade na yemoko te mais bazo yamba ye na batu oyo baza na ba site na ba chroniqueuse ya ba site mosusu bazo tia na site na ye pe yazo tiango na site na ye ezo kende pe na ba site mosusu wana. Pourquoi? Parce que Carmen Odia na minute oyo asalaki tout azala remplaçant ya Karine Mokonzi na kati ya Congo. Nakanisa soki bo rappeler bien tangu alobaki aye penza na makambo net tangu nanu asali site te bazako yambe mingi na Bines Bembwe donc bazako yambe sosu na Deborah Bwanga. Alors batu wana bazako yambaye bomoni ndenga zako sala musala pe tokoki kowanga na te. Carmen Odia lelo oyo na Congo aza na succès ya kosakana te na ba chroniqueuse ya Congo oyo na poto aza na succès baza kosepelane makasi ezali Carmen Odia aza parmi mais Carmen Odia baza kosepelane makasi na Malika Mania basepelaka na ye mais Carmen Odia ba invitaka ye na ba site nyonso yango wana azwi ide na ba site ya batu abetaka ba view ebele na site na ye azobeta ba view muke yango asali sikoboye soko yambi ye même na site na yo akobeta ba view ebele vaut ekotaka pe na site na ye mais sikoyo na remarqué na landi site na ye na contrôler ba video avandeli Karine Mokonzi kombo ya Karine Mokonzi na ndenge ya kosakana te. Bien sûr avandeli yango na volonté na ete wana pe fotoloba azande na projet pe ayaki na internet po koma Karine Mokonzi na mutu na ye aza na Karine Mokonzi na ba idée nyonso asalelaka aza na Karine Mokonzi mais ayebi pe bien ye makambo nyonso alobaka ba sujet nyonso alobaka etalamaka wana eza pe bongo yango wana soki avandeli kombo ya Karine eza bato tu oyo baye koyamba ye mpona sujet ya kombo ya Karine mais entre temps aza penza na esengo alobaka makambo ya Karine parce que ye aza sur lokola aibandaki na Congo azala remplaçant ya Karine Mokonzi aza sur lokola bazwa kotune makambo ya Karine Mokonzi soki abakisi maloba abaloli maloba abando kotsa na lukuta ako neutraliser Karine akokoma même na succès koleka Karine na kata poto ton internet donc azo konte na wana yango tango bazwa kotuna ye akomi kokosa akomi kobalola makambo. Oui bandeko
soki bolandi Carmen Odia tango alobi siko na komo intéressé na net na komo intéressé na makambo net na 2020 ti lelo na 2021 bokomona tango alobelaka makambo Karine aza kozala mbala bele au milieu du village mbala mosusu na mopanzi mais aza koloba bien ekokopesa Karine kanda te oyo mpe azoloba ekopesa nango Karine kanda te mais azo mérité équipe choc epese leçon parce que akomi kofonde akomi pe kobenga Karine Mokonzi na basirno or ke ne bandeli azako bengi na basirno te azako tia kombo te ou bien bengi Karine et puis tango azako lobela makambo la samba aloba bazako mona yena Karine neti mama pasa bazalaki kaka mapasa bazako benga lipasa Karine ye aya liboso c'est vrai Karine aya sima na la samba mais aloba pe Karine azalaka kaka calme classe avandi na ye mais lelo oyo baluki Karine Mokonzi ayaki salite makolo X makambo ebele na solo po na nini po Yvette Kalombo alobi alors yepe lisusu Carmen Odia akoti na maloba ya Yvette ali yepa komo loba bongo et puis na bemission mosusu soki bolandi alobi makambo Yvette azoloba ezali nyonso vérité makambo Karine Mokonzi azoloba ezali pe nyonso vérité botala bino moko est-ce akoteli sikoyo Yvette Kalombo te akoteli Karine Mokonzi te aza contre Karine Mokonzi na maloba lobi te aza contre Yvette Kalombo te mais pourquoi Carmen Odia akeloba sikoyo makambo Karine Mokonzi azoloba nyonso eza vérité eza lokuta te basali émission na Malikia Mania alobi pe oyo Yvette Kalombo azoloba nyonso eza vérité eza lokuta te pona nini alobi bongo alobi yango stratégiquement parce que abimisa Yvette Kalombo azali ndenge maloba Karine Mokonzi ezali abimisa Karine Mokonzi azali lokola maloba ya Yvette Kalombo azali elakisi Carmen Odia alingi a détruire bango simple pourquoi Carmen Odia azowelela leadership Carmen Odia azana posa ya kosala kaka succès oyo azosala te po succès oui azanango aza na moto ya kosagana te aza penza kokende na lire ya kitoko akoki kozala leader soka continue boye ya ba chroniqueuse nyonso baza na Congo et puis ayebi yango yango wana azosala neti akoti na Yvette azondima makambo ya Yvette mazali pour Yvette te ye oyo to akobimisa mutu aza na succès akoluka a détruire ye na ndenge ya stratégie to na ndenge ya rando sikoyo Karine Mokonzi abule bien ke ndenge makambo komi boye tika na kota na rando moko na Karine na banda na kofondele makambo mengate muna fondango azyango pa Yvette ala komisyango pe ya solo azobosa na sikoyo kaka na 2020 a explikaki biso ndenge bazako zala na Karine Mokonzi na la samba ndenge azako mona Karine Mokonzi ayebi na ban Karine Mokonzi azako vanda na ndenge azako zala na batu alobaki makamba kitoko pona Karine Mokonzi atiaki kutu ye lipasa na ye bakokana elongi mais sikoyo alongoli elongi alobaki kutu elongi kaka te na tai na banzoto mike na bango alobi bazalaki ndenge moko mais lelo oyo kaka na 8e mois oyo a changé maloba akotisi caractère moko pamba te aza na posa Karine Mokonzi asila penza ye aza sir deja
azo mené leadership na Congo alors akanga tina poto Karine akita lipasa na ye akita yango wana azo créer makambo. Donc Carmen Odia azawana pona ko fondele sikoyo ko kosela Karine Mokonzi ko bimisa biloko tu oyo e ko sala kaka Karine Mokonzi esale passe. Yango bozoka alobi na émission moso asali Karine Mokonzi ameka kaka kolobane likambo moko akobimisa soki nganga ya Karine Mokonzi alinga kufa azobela soka kufi makambo bele azoloba. Mais nyonso wana azoloba ngo kode parce que Carmen Odia yemoko aza déjà sur a dominé ba chroniqueuse nyonso oya rando na succès na kata Congo. Pe ba oyo basalaka ba analyse. Donc ayebike na kata Congo leader ezaye. Et puis soki pe totali bien Carmen Odia azali penza na moto moko ya kosakana te. Baninga ne pe ba chroniqueuse ya ba site belé o bazo yambaye ba yebi Carmen Odia azana moto ya kosakana te. Grâce te mope ayebi nene ya kelokelo pe ayebi Yvette Kalombo pe ayebi. Mais siko Yvette Kalombo na makambo ya Karine Mokonzi bango kuna na Congo lokola pa créer team Amérique bazomona akoko lite nango akoki pe ko dire. Alors Carmen Odia aksali ne komi ami ne azali pour Yvette Kalombo mais azana posa ya ko détruire Yvette Kalombo po aye ko chaye kaka na succès oyazanango. Mais Karine Mokonzi traditionnellement azali ennemi bien aimé ya Carmen Odia. Mais sikoyo Carmen Odia alinga profiter a détruire ye na maloba oyo ezobima sikoyo akomisango pe ye na modèle wana. Yango bomoni akomi ko changer nzoto Karine Mokonzi modèle ye moko alobaki. Akomi ko changer elateli ya Karine Mokonzi modèle ye moko alobaki. Po ya lobaki Karine alataka kitoko. Karine abundaka te. Karine azalaki bien na la samba. Karine yena Karine basa bato bazaki na succès. Yena Karine batoyo basako lobela. Asako lobango kaka na 2020 yo tina 2021 ezali ba video ezanango na kati internet. Mais sikoyo ayeko balola makambo. Yango wana équipe choc Carmen Odia ataboko popularité mais faut que ça laye réflexion. Faut que ça lele bémission nombre oya sali mais sans kofinga bolobane kaka maloba oya yemoko to bolobane eloko ezana bino. Naza sir na bino équipe choc ya Karine Mokonzi pambate bino bo adaptaka na ba couleur nyonso koleka même caméléon. Bola tilangai Carmen Odia mukolo kaka bokoz occasion. Carmen Odia, la fille à papa, la fille de Ningen. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amédaché. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV.
Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.